Capage TV. Capage TV. Tous les mains banga koseya. Ba kabela aussi le coup nzo bande passe ya ba river ba kongola kama ba kotike le kwa nyonga mapa yo dondo. Force ali bale le kia kinduma menyo c'est ça que le ko moko. Pardon Manela. Manela man, ele sainga bien. Ah ona, lo lingara. Nazo pas break. Le va le wala le gamu break. Ke bana voyage au lingité. Obeb sa marchandise okena. Tikabo. Kindera voyage na marchandise au lingi. Yango moni soke simite ke nzo bandumba. Na tolérance na permetaka. Na place zo mwana bato tia izeme tuka libela itelinga po bwa kisa ke no waya. Zo kutunduma bosile na poso tiki. Bimisa banduma mabeba bomba makama minene sima révélation. OK. Nazo bisa de base très important pour la bapaka. Maman, soko zana mbongo mukie ko meka ko la muka tango telo ko le beza dimanche o la muka na 2000 fois depuis 6h 19h. Mbongo ko marko le po ine roso journée ko le ko mulai. Mema pongiti 12h30 bo matura tongo midi ko mamukuse mbongo bimanaki na kilo. O dia bien. Sakana. Nous ça c'est les politiques à lembi alinga ya kana église. Biso tozana. Dakumuda kia linda ayega na église. Ba de baba ba to la nyoso bazo ya kana église. Monsieur des envie. Monsieur ezali ke ba okanisa ke église ezopiala mbongo. Omunde ba linda ba to ba kufi ba nini asali succès. Pour achaba wenge pandi likolo. Kasi. La vignoble esthétique. Pas tant à comme pasteur. Pour tianze mobo muta otala sute. Pour tianze mobo muta otala. Nous, c'est la compétence. Et chez nous, du luxe et de la présence. Wi-Fi au bord, c'est la classe. Donc, quand tu es à l'aise, pépère. Donc, ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Neo Tam Tamé. Neo. Kumbabisona nzela lola. Neo. Evangelia Quire. Wi-Fi à bord. Mais là, lola. Badroua Abisso Batutu Kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça, c'est comme Wenge Big Family. Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Turkey Expo Fair, en collaboration avec Potubilene & Associates et Sarel, organise du 1er au 5 septembre 2022 à Istanbul en Turquie des forums de coopération et de commerce afin de développer les relations commerciales et d'amitié entre la Turquie et les pays africains. Turkey Expo Fair 2022, ce salon multisectoriel et de commerce international qui réunit près de 200 hommes d'affaires et entrepreneurs de divers pays africains afin d'établir des liens commerciaux avec des hommes d'affaires et des entreprises turques dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, la technologie, l'industrie, l'éducation, la construction et l'énergie. Alors, comment y participer ? Inscrivez-vous en remplissant un formulaire disponible chez AMP & Associates et Sarel, l'agence de représentation de teuf africain au RDC, et souscrivez pour soit
2200 € pour le couple, soit 1300 € pour le singleton ou soit 500 € pour participer uniquement au forum sans aucune prise en charge. Au programme, Expo Foire, B2B Fair, spécial meeting, B2B spécial. Date limite des inscriptions le 15 août 2022. Adresse, retrouvez Potobinene & Associates SRL à Kinshasa sur l'immeuble Interfina à Gombe, boulevard du 30 juin, référence supermarché Kinmart. Pour tout contact, appelez au plus 243 89 58 977 85 89 77 311 45 081 68 96 237. Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir oignon sur Bazo Landabiso, vous en a Braza, vous en a Poto, vous en partout en tout cas. Nzambe a pambola yo, yonde mutolandi biso lelo. Boyebi que mama Capage a hara na babiloko ya sika. Bolela ki mingi, bolobi en tout cas émission. Il y a prophète Denis Lessi, Nalité à Pete, pasteur John Ekangi, pour ma thèse, qui toko makasi, tous on a deux pastas, moko ya Bible, moko kara, ya ma sese. En tout cas, toka bolite po mokilia bongo, mutunza batinda raye, na mission na ye penza. Na yebi ke ba kofungola biso to zana ya Denis. Lelo en tout cas là ti bien na yebite. Merci. Makambo eza. Makambo ezali. John a fait singa de production na poto. Vraiment na bella. Ah. Nga na rappeler na nzela. Mais na écrit mon na ki déjà. Na omoni ya wa. Oui, na yebisi. Na lobaka nzambe. Oyebisa. Na moni OK. Siko producteur a monene. Vraiment. En tout cas makambo ya mboko papa to. Somo. Okende. Na se feli makasi vraiment comme on a toute base. En tout cas, oroba ki prophétie mo kitoko. Oroba ki na mona ki na mikili. Pe kalate producteur mo amonani. Eric Manzaka umela. Pour ba ki te na moni dio wana to sanga to ibo sala tournée d'Europe. Na mer na biso. Na ko zanga te. C'était to sala te. Il faut que yo sala. Confirmé. Na zanga te. Ah to zolo bawa, to zo sabatu to ba biso na décembre bo sélection Europe. Togoya et mon prophète de la nation Kulutu nanga dio na ndeka biso boy trio tokozala vraiment kitoko vraiment en tout cas pesa pesa mbote po ya Denis pas pesa batu o ba Holanda biso le lombo mbote déjà Kulutu ndako banda en tout cas merci bobenginga trop na émission tout ça là ina Capage na passer John était à péter oyebi que na yebi que bino bolinga nouveauté. Moi, je l'aime beaucoup parce que lignée ya sagesse et kendaka likolo na Congo. Mais il y a 20 ans. OK. À 20 ans et puis na kei na sengi vraiment mutu moko ya komaka. Mutu a makasi l'écriture. A mon Capage, a mon abiso pour to immortaliser ba œuvre na ye. Ba biloko ebimaka wana. Et un Saint-Esprit azobimisa hermo oyeba souté. Yebeba. Alors, tout comme à peine un examen d'état ministre Nengazana ou à mon professeur qui dissertation pena boye nguma zana maboko te mais aremorkaka moi si et puis abotaka sans maboko en attendant ce que les gana batu vraiment maboko vraiment et là on a ekobeta ma dissertation break ne utawapi break utawapi maboko yati donc sango na tongo na droit ko vivre le quoi mutunyoso soki sango pa umeli eke na tongo break sala mouvement te faut pas même pe l'hôpital ne ba même ba tout ata bala raté ata botaka vraiment wana biloka job vraiment ba sango ata bala raté to yebi mais na 5 heures et le vas-y il faut aller là donc il faut se break de break et là mais ça va constater que sango wana 5 heures, break de break, il est là, il faut pas bloquer, pas même pas docteur. Vraiment. Il faut bouger en côté. Il faut bouger. Il faut bouger. À cause de la gonde, mais attaque et droit fait bouger. Ce que bouger sentir que na moba, na moba. Mais na bouger en côté pour les habits. Ce que c'est l'ité faut pi hôpital. Ça va bouger break te. T'es rien. Ah, autorité. Tu as développé en très bien. Ok. On a drone à ton fait bout et bouger. Ceux qui s'inquiètent, il faut bout et le voilà la tunyo so ba mi ba. A ko sale la ngonde te po ba pesa ngo biki. Bikila.
Ce qui est mon qu'on a bouger les salités, c'est que senti que na comme na décadence, il faut que nous pi hôpital. Malgré toi personne qui la qui a bouger ngo témé faut bouger. Tozo est pas là. Tozo n'est pas. Donc de la nation. Tolingi elokwana bilokwana même na ba humanité, même na ba examen d'état. Bah, dissertation mususu, il faut tirer ça de la sagesse congolaise. Toko zora bilora bata potote. Vraiment. Et l'équipe est belle. Et l'équipe est belle. Et ça appelle le Macasté. Donc voilà, donc bah professeur d'université bah toi maïe bah immortaliser parce que John parce que bah écrire bah toi Macasté bimisa bouquet 1 bouquet 2 bouquet 3 bouquet 4 bah nani mokolo oyo un jour nzamba robenga kaye ba génération mususu il faut ba yeba que est passé au Congo nanzela ba kapashi nanzela ba émission makasi il y avait un certain Litéa un certain John Litéa pété azalaï kopé sa ba sagesse les obimaraï na mutu vraiment et ça et logo moko congolais il faut tout talaka babilo mususu tu vois il faut tout komaka ba histoire tout komaka tout aider tout profiter là au moins mutu azui idée ya robenga biso na poto non seulement tout ça là oyo mais aussi maté ya pe côté ya makasi il y a ça ba conférence ko salim ça c'est donc à ko regretter ko bengo ya bengi biso te ça c'est mère pa ko zalana à ko réaliser mes missions bon mon ba bito étape nyoso to ko sala na poto to ko tindela bino merci vraiment na ndeko wana kanisaki Eric Manzambi vraiment Eric Manzaka merci beaucoup merci vraiment initiative wana nzamba peso ba moyen ya lelo ya sika mwana Kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyoso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale et ko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya ba barge ba linéaire métallique pe ba pousseur Kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numéro oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka après ce dia ba finance belé oyebi ke ozakana ozakade ya nango mais abaxelo pour permettre réalisation ya maloba oyo et salima donc ngana ndimi do na ye pourquoi parce qu'il faut y pe amata musala ya mutu nyonso aza likolo ya kobena moninga asani si amata Congo kaka to boma c'est ça toi tout fait ba héros donc il faut to bimisa ba talent o ezé pa na temps bazo mona ngana yebo na kapashi ezo sala bien place bozali tozo finga mutute ata mukete tozali ko finga politique te to na biso na politique te to na biso ne lote tozali kopesa sagesse toza ko sepesa bato ba na biso na ndako tozo sa pe interview na yepé ba question mso auto na nga eza normal na répondre donc
voilà nasengaki lisusu na population lokola asengaki mpo biso tosalaka duo oyo ekoma mpe chaque semaine Vraiment. bino bisika bozali mpe bosepela voilà yango napesi Yannick zone de fondation Mulundu tala masolo émission yango soutenir vraiment mère Kapache na ye to soutenir bango Stone Mukendi ikomona oyo yango etangami les millionnaires congolais biso yo Stone Mukendi apesa ki kuna oui apesa ye azomona bapasta omutuno ok ça va pour y maintenant zo pesa oli terandimi yo boka komate na ndimi yango na ye la structure ok nenga moni biso boye nenga moni Pastor John ayebi numéro eza na se wana ok aoleke pa langa te ka numéro wana abenga yo ok yo na John ok nga na liaka na ngai ok côté ya pembeni bien na onde zo panza lelo boya zawa bien na onde yango zo panza lelo azawa ok topese mbote et puis Ramazani a mis si topese mbote oboyi bakota na kati seke bata malonga na bandeli na bandeli manga sila na remercier pe papa Fikipo merci na Dubai tala bana na bango mwana malamu oyebi ke aza chrétien oui Fikipo a chrétien FBT chrétien ok dîme ezangaka te chaque fois du mwana liaka ok lelo apesi mwa oyo ngai mwa portion apesi passer mususu mwa asala bongo yango nzambe pe akomisa ye millionnaire alors nayebi ke aotika biso te bato na otanga eza bato oyo yalinzanza te batali nzanza akota te ana otanga bato bayebi ke bapapa rien te oyaka munoko papa te awa il faut obwaka na tala awa place ya bato obwaka totala erataka te nde natangi badimi belawa awa moto asombeli nani voiture njora donc alobaki mpe émission oyo ya biso oyo atalaki esali ye bien mais on dirait tobosanaki engabi bon baleki ebele yo moto abatu baleki yango tour lelo apese félicitations ndenge otie mama na yo Pierre Tombal ya poto vraiment merci et puis on a gentil quand on respecte maman bénédiction et puis tu es un homme assis magé baninga na yo baloyenge banime yo quand même ato ozali na nani mais ovandisa 1000 ezangaka te 2000 ezanga na palete Jimmy Belao mais Giro ezozela flèche aller ezala compagnie la flèche Nicolo beta ya telomo somo te moi tetozela beta tetozela to sisa na tura mbomba na pese mbote jongade azobima mingi et puis tosengi na jongaya quand même pas non jonga Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore
alors au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko telezawad. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur makaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka kolala na ba condition ya kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Na bosani. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na retour. Basta. Oui, donc, mais... il y a vraiment bien. Question dans le bossé, bani non et pas na yo. L'homme de cran, motonanzambe. Pour la l'église, les autres mi belé markas. Même au thème mama be o ya Congo, et aussi la thé et puis unité, il y a pas pasteur. Et autres a vraiment dengue ça qui markasité. Ta pasteur mo quoi. Oui. Ndenge bozaka à l'époque na bino na quelque soutenir marambozaki na CC na habité internet kaka réseaux sociaux kaka to monter mama be ezaka kala lelo innové. Bon l'église est botami. Bible et lobi pe que na dernier jour ba ozali belé. Ça c'est un. Deux. Envie. OK. Nous ça c'est les politiques à lembi alinga ya kan église. Biso tozana. Dakumuda kia linda ayera en église ba de baba batwana nyoso bazoyaka en église monsieur ezali ke baokanisa ke église ezopiala mbongo mais yango nde mikolo nde alors bakamu église ezopesa mbongo eza église ya makiona. OK. Église ya nkolo mbongo eyaka na naturel mais makiona nde ezali travail oyo epesaka mbongo vrai parce que tango yozo na ba fabrication miracle ya ba prophète lokuta calculer nde yo yepa na ngabo na sina préparer prophète Musa Zaiwan to so na excusez-moi nga pati na so na 2 minutes bobe nani abeti yo biloko yo utake pananga. OK. O ngano to sololi o ngana ebio ya betio kuna tango yo sola yepa yebite ngana o boye to sololi yango pa maman ndenge ya bon papa to kuta lobi tango yo kina lobi ale yo mbongo. One is offrande en Zambiti. One is a loco mutayibi. OK. Bankiona, c'est ça. Okay. C'est-à-dire, va travailler prophétie, va travailler va miracle, va travailler tout, mais na théâtre ngwe ko lekana na kati ya église. Nde église wana nde un problème. OK. Pour batwana nde danger zali. Parce que kuna mwana mutu azate. Ekutani na yo batongoli yo. OK. Au salige bateli yo biloko na nzoto. Mais il y a des nibabi yo mo rozara mo konza makiona. Na sala mote. Ngande ba ye ko lakisa nga. Nga normal. Nga na prière na nga normal. OK. Omoni miracle ezaka permanent ndenge wana te. Que loko moko bimisa ko bimte. C'est ça. Ça dit au sali pas ekei.
Et comme on a peut-être quelques temps après, mais ça c'est permanent peut-être. Ce qu'on a le comme même maille, au moins que na ça la soutenir parce que et ça qui époque wana. Ba plasma ne bo mayo. Nani? Plasma ne bo mayo. Tingate bango mongo ne bango ba kumocha batu ba kopo na plaza ba opanza basana batu. Ba copier. OK. Ngasi na lekana nga. Deuxième eloko et kaboli biso kisi. OK. Bah, qui c'est côté église? Bon coco, magie, cabale juif. Surtout yango. Babylone on a nyoso. Bah si à ce qui tango côté a proposé séduction par pasteur $200,000 par mois. Na voiture il y a rechange chaque jour, chaque mois. Na construction église. Na construction église et puis yo pesa la caméra. Filmage wana bango ne batu ba oboma moto wana kati. Et puis il faut ça la cimetière na yo. Ce moto il faut vraiment couler dans le nord. Pour récupérer. Mais on a monanga na Paris. Rien. Na musicien moko na zo mona mikolo awa. Donc à monanga na Paris aye pinda tin hôtel la bino to pesi tel o benga baninga na yo baza bien. Biso to pesa ngabi nga na kati ya débrouillard na ozo. Montant yo pesa nga so na beti appel de fonds na cha église papia nga. Babi ozora lisouté babi église là là. Non, appel de fonds net église mo invité nga ngesa la cha. OK. Ya temple net na Paris. 3 millions. Ba opia ngati di papu na ngai na ozanga 300,000 c'est ça. Donc na osama kamunanga. Donc biloko wana mamekisi muto ana kisité, il faut ça la boy. Après au yebo. C'est ça. C'est-à-dire au mati paf au kiti. Pourquoi au kita? Nous avons faut corriger yo. Muta mataka zana baborgei, moi bilomo yelaka. C'est ça. Tant nous avons moni comment mata azongisio mamu ki abielo geza ya yote. Au mikiti si papa au traverser ba moment azongisio. OK. Ça c'est. Après kitio mais so zo mona muta osala des pères qui nda flèche. Era oya boy. Liwa ou liboma toake. OK. Donc ici ce qui au moninga e batu ba ye remope batu ba ke c'est l'église normale. OK. Pour ça na kisité muta kisi ape maraté parce que ba pesi autant moké na bikila kaka erozo ya oyemba moko omunde ba linda batu ba kufi ba nini asali succès pour achaba wenge pandi likolo kasi la vigneure esthétique pas tant a comme pasteur pour nzembo boye muta otala sute nzembo boye muta otala. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits et robes de soirée. Les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Au moment de retour na pongi, aux obligés faut battre mes panza. OK. Yango moni même ba musicien profane. Batika bakisi. Vraiment. Ba gloire rebelle bozo lula na bakisi bandanya. Donc maintenant épisode. Deuxième rangée et ça rangée on a bato bakisi. OK. Troisième homosexuel. Babi bangonde mikolo. Ah maman. 10 000. Au comme pas muto abi bon 3 coups aux ana 30 000. Aux vaseline au PC. Tika bon. Yaka. Aïe, kunati 30 000 obimina. Na makilezo bima. Ya tika na biloko na. Nde loko omoni zo bo église. Bon, batu wana bango na bango akolinga ngana ya hotel ya place wana te. Te oyate. Pona oya na maté ya moko ko déranger ba otikela nga cherté to kaboni ya libela. Et tika ka circuit na bango na ba konzi na bango na bato ba Afrika taka bango. OK. Alors quatrième groupe, c'est un groupe oyo ya normal. Si vous êtes normal, unité est à la raté.
pour te banité. C'est ça. Normalement, dans un gâteau, la souka, normalement, dans un binda, tu éviter que c'est normal. Alors, par exemple, on peut grand thé, on a moins 150, abunani lobby 50, lobby 120, avandi. C'est que moyen royer baye payé. Exact. Pour un moyen té abimana TVT. Vraiment. Alors, donc, si il y a confusion, on a ce côté, si il y a moyen royer qui est ça. Vraiment. C'est ça. Et il y a un moyen de être élément. Exact. Église, bazongi na bango catholique, bazongi na bango protestant, bazongi na bango musulman. Réveil koufi parce que kouila. Nzambo tu avons une retraite kala. C'est ça. Au kondi, mais retraite muta ozonga na matamba. Vraiment. Parce que akena mwasi. Bakoti na ngengenge. Au lieu de faire, bah mon ami, musiquer les obligés, musiquer les obligés. Mais bateau bah il le sambo, attaque crina. Il y a Jésus et rien. Tout mon ami musiquer les obligés. N'attend va bimi, va secouer l'omi, va simi, va ndete, va sambo. Vraiment. Donc c'est ça, c'est le que bon, sincérité au tous aïe dans kala na bonzambe. Prophète de la nation, tu opposes. Papa Melama, tu es et pas. Thomas na biso sa Bible. Sa Bible. Thomas sa Bible, Pasteur John. Oyoki, ma réponse nyonso oyo ya prophète de la nation. Original. Sko eloko nini oyo. Pas ebele. Voilà. Vérité na yi. Oyo tokoki koyeba. Ça va dévoiler peut-être atiki pepe na ignorance. Alors ba pe vérité kominga. Ngamu ndeti boya meminga. Makamba lobi déjà. Et fongolinga le quoi va viser kangama. Je te dis avec amour, je te dis devant Dieu. Tu es bon nzambe. Sans qu'on ne va flatterie vraiment courir tout. On a les là au fort. Vrai. On a les là. Non ko so. Bon ça na vrai non ça c'est fort. Original. A lobby makambo ko lobate. Si. Mutu musa ko kati. Na tia on a pète. Oui. Conscience est tranquille. Ya ko sakana te. On a babeli mabo. Na boma. Ah le belina. Nani. O ami yebi moko te. Témoin. Bachenge na kacha fufu toko yungula kokudima. Pastor eloko nini oyo na kati ya Bible tokozwa te oyo nature vraiment yango mara ekote ya biso na likambo oyo ya bokabwani ya l'église na ya bapasteur po toyoki pe sagesse ya Denis. C'est normal. Oyo lobby a touché presque tous les 4 coins. Voilà. Quitte omoni exemple classe. Mais il y a classe et ça peut tonga prince. Mais il y a classe pour bouding. Mais il y a classe pour sa solution na bilamba tout bakati ba périmètre zambe ko ma ville ba betre maboko ki classe c'est ça et ça sagesse a kopé sa mutu na mutu kimia po bandimela yo eza classité sagesse na bolingo. OK. Je te dis okoza la zoba utanga te ko to ko leka so sa mutema malamu ba betre maboko ko leka lorea. Pardon, mandele lovan. Dans le bibo. Kotanga ezo répondre makambo mususo mukileza forme ndenge toza awa bakiti tout ça on a classe intelligence et ça lignonso mais sagesse ya kozala na makambo kopesa muto aza mutu pena ndima pe atosa euti na nzambe koma banyama batanga te basala élection te mebe ba ke chef yeyo nana votaki ye c'est ça oyeba n'était na bima be te kitoko nazo so bazinzela na prouvé. Comment nyama na confiance à muninga na eba ko sala nga mabete tala banyama so bokini soki moko a sauter sa motif tout ba téléphone baso sauter so ba sauter ni tantôt na bangilo moka mukia sauter mukia mais monso to ba tele ko sauter photo so to sauter cadence ko to sa sabatange uti wapi so ko comprendre ko ya lobi na zo so vérité ko tellement makambo eza sérieux banyama na mikolo ba ko doubler ba to na bolingo mais batanga te ba keneke église te mais bazana mo santo ko biso ba église non le bano pour yango wana peza omone biloko kuluta lobi kapage je te dis na zolo ba na TV alobi makambo eza très sérieux alobi mukeme eza maman na bombe ki guerre Ukraine non le bano polele le makambo ki guerre Ukraine pondi mae faut ça na révélation di cela ma mula na terrasse on comprendre ango en tout cas kuluta merci omoni maya mvula na terrasse laksini litangana abimi na pompité okay so c'est li pompi mai le kebele moya ya exact auti na mvula tango poya na terrasse ba maya zoba banda kotika na terrasse ba beta tere ko ba suki wana na ba mataka batikala autant ko tikala na moye ko ya ba koka
mayo aprofitaka uti mvula poya zana posa yebana andima kaso bakutani ba kutika na terrasse ete akosa tino baninga ko fofile toke kende wapi kutapisa tana balabala ona ko kende ti na kalamu wo mbamba kalamu basangana oya pompi basangana oya mvula basangana oya kalamu akala yena kata batani pa manjile wo manjile mai bango tina fleuve wo aokanga mutema tia kokoma nosia pra beti tolo kitena kuma pe na mokili vraiment partiene ko kenosia ba ko betela maboko ke oeza ibali menzoka ya uti na maya mvula pa sasa okanga mutema devia comme océan or tous les mai banga océan ba kabela océan lo kumu nzoka nde passe ya ba rivière ba kongola mai ba ko tikelo kwa nyonga mapa yodo dondo to kabela lo kumu ko donc avec le coup océan za kana au moins océan za le coup ale fulande ka salite les propres boko ça aboya mai wapi aboya mai tous les rapports que nous tuka kana océan kwa moni mabaya longole depuis kuna tinike libanda comment salite Amérique yako kitana Afrique on comprend mon comprendre na ba no makamo kuruta beza tres auto pesa peka ka denge salite yango moni par to ça on a 2022 pour devait makambo kuruta lobi faut zakana kiboza menenga lobi c'est ça leo eli baizalaka nde to bete peli solo to zongela ki ya mupepe amikangela ka ndenge nini atika biso kimia aya susebele to za suso boy vraiment vi même kolo mokili ya azalaki et puis soki kolo mokili ya kana tamba te ya lelo nde banga baboma yesu bébé miso nzambe ku ekufa nandeni pas baboma yesu tout ezana molimo karate makamusu foka tango na sagesse kunuta yibi bambia kaba tu évangile bango makam sous prière musu sagesse musu talika bo solution mona kokena tout na molimo chasser ça c'était quand denga lo on achète non yana makam soko chasser té yesu ba kolo mukili akime kelamu bokima na Égypte nazana no bébé tako se fait mukili yeyo ba passer la lelo na audace wana ya kulutu ndoko baba boy bango ba te mutoko se fait mukili yeyo to kima te ya kolo mukila kimeke ekelamu kande rodi nde longola yesu mukili mais to ba pe sauver bakimae babata mi pe rodi mokeli akimeke ekelamu babuma pe rodi presete basela kitana echaku akufa abima pe mande fa nuna yesu break l'Égypte obo fingi batutu bande on va te Égypte biso to uta wapi l'Égypte yesu abata comment se fait tolo ndire wapi yesu abata mana l'Égypte nazo biso makambu kuluta yebi wana après ça pan kolo mukiliye mukina bango meti azonga futela te chambre sala futela ka wapi abimi yenga mukina yemoko pour mona ki mukili ya mama na kwata soko kuke simbi eza grâce bakomisi yesu yenga atuna rape motite nzela nyonso akendaka basi nazopesa conseil sérieux kulutu yeyo soko réussir c'est une grâce imméritée et puis ozaki compter parmi mo banzamba tchepwa je te dis yokati batutu babela mabomba bakokisa bikila te bakokisa akamba kana bela liboma ya nini yokati biloba ba banzela ya nini mama nini na pesa ti basenga ki na pesa ki na combien de bandela elonga la siangote kembangu osea ekoti ya litangambula ya liboma pe na ya liboma ne bandela boma babela maboma esate bikile ko kaka te misu bikile ko ekoka OK bo cha belindeni yeso lekela nayi na beliko koma tibalika ko silika wana kamwaka na komi andenge nini tango abeli okilande akokisaki siko azotuna na kona asengaki na pe na situki na fulu ndenge nini azo revendiquer droit déjà d'état parce que foye ba pourquoi pour mona que tout epesama te okoboma mtoto na mokili mais simbite mwasaki grand challenger obimineya so ba moni obolole nzoko boma oka obeta mingi mais trophée za ya beta mokia ziku pebe obimi champion za grâce. Je te dis. Comment on doit grâce. Grâce, yama sécurité. Bangabo, grâce. Grâce. Comment on écoute tellement net, on écoute ma bête, écoute en Vietnam. Je te dis des fadi. Ou en Vietnam. Moutouté. Oh, facilité zakate. Nyo so sala c'est ka méritaki. Zoba zakate. Baza ko le petit bazo ngote. OK. Zoba pas zate. Mais babenga batu su bazoba. Te obimi zoba na makamna bango po yebite. Ngaso na bi français te na zoba te. Ngalo ba ki Congo to za na alphabet ati na z. Yo bimela pinga wapi. Na za libanda. Le bas qui Congo, le bas qui chinois, le bas qui Congo, le bas anglais, le bas portugais, le bas qui allemand, le bas lingala, le bas qui Congo. Nana zali banda alphabet. Bisotu. Bisotu na kata alphabet. Na kata alphabet. Ce qu'on finit pour na nini.
pour même moto lobby qui Congo yo balu se ke kuna ngana balu se ke bo boy to là nini nazo pesa conseil ko ba il est traité côté classe na la kingate mais côté kumsusu na maître ya on ba so kumisa ministre kumisa pe mungamba po bango tu ba contribuer payer kindi tika bon oui mungamba mo na rabis na ko sikulutu a télémine no ko bolo le so ko na télébis c'est télé taxi c'était mon mono kimisa god angai ba chombo ayeliote OK eli ba god ya ba mama ne rikola de ça ici ti ba pondu copine ngo wana bandele lo wana ala be boy kulutu biso tout zo contribuer pour payer que mungamba atemina rabisa zo zira ba camion de ça ici ti oya kana ba pondu ki funda na ba matembe tangi ko koma ba chena mutu kote moto koma katako akomi tango kitaba betele maboko balobi merci a contribuer na quartier na ba quartier ba biki mumemi pondo quartier ye mama mutuka jeep tanga kenda basombi pondo kumisi Congo seke mumemi pe ba betele maboko mais yero na ya bureau pa pusa Congo pe pour na pusa Congo na mia yango a faut sepela na remorque sepela na moto pusu bango tu ba transporter et ça no bi mabe au lobby bien ko avant betela nani maboko remorque il faut betela pe moto pusu pe bango tu ba transporter remorque même rabasa qui belé moto pusu ça qui ta moko mais bango tu bati batindiki comment on est réquisitionné bango boya ka ba c'est ça pour biso tu batu moko comment kulutu carte électeur lokola nga ai nanga sa motif to ngana ina sa motif le linge sale c'est la famille comment to kita discussion fait ya na famille kutu beba na to songa ne simbi libala kutu ba benga na ba ke musu reposima 4 ans akuti pe na bambanda melobo kuna ba zonga ni susu tikabo force libala le kia kinduma menyo c'est ça que loko moko pardon bandela bandela wana ele sainga be ona lo lingara nazo pesa cela va break le va le wala gamu bete force anine c'est qui là cela va break aller là on voilà pesa nazo bande moni on va comprendre raté donc kataka na rakusine kindumba na libala zelo ko moko na ndeni pastor oui moko ba bebisa moko ba tike bonga kindumba nani na libala lo moko kindumba ese maka place bolingo nsole ya eyaka chela ko so pesi yeka chela wana so bengi chela bo yokani $10 pan o kangele lo pango mena courte durée OK tango bokene bosila ni mandat libala ekufa komi célibataire ndongo na ndenga di alingi long trajet soko pesi mo ke na famille bakangi lo pango je pona courte longue durée mko boko kufa nde bopa bopanzani yango naso bano clair OK bana na kindumba eloko moko parce que ngana kamoka oya linga bala aweleli ko bala bayine sengo. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme des produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous-sous Cynthia Kapash Autiko Sokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé apakola ngo olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e oyo éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma nakoa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekotakota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omoni savon Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bomona poso na ebebaka te bosepela na poso na nga likolo na tingani kaka na Rude Beauté umela.
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Keba na voyage au lingiti, au bébé sa marchandise au Kenya. Tikabo. Kindera voyage na marchandise au lingi. Yango moni soke simite ke nous bandumba. Na tolérance na permetaka. Na place zo mwana bato tia izeme tuka libela itelinga po bwa kisi yake no waya. Zo kutunduma bosile na poso tiki. OK. Akei na ye yo yebi. Tala na peso conseil. Paramètre ko? Paramètre mo batala. Yana masu ko peso ko faute musu fo boye bakete. Et dernier nyabo. Na zo peso conseil. Ya mo vraiment. Combien mabala babali après kabwani mbonge ke pamba. OK. Malama za chelele. Aujourd'hui camion tient na parking trajet à moins de 5 litres naka. 5 litres tient la taxi ko suka côté batini yo zonginda. Ndaku. Le moins de la télé. Mais pas ça. Au Timbera. Camion que le moins de télé en 5 litres. Parce que beaucoup comment? Mais tant que les cabines et qui penda fois. Voyage. Peut écrire à Liboso. Oui, Mwanda. Tout ça va marier. Boleki, est-ce que budget a notre isuke ezali? Rien. Ça. Tant que kabana kati farfoli. Dans un problème sérieux. La vache, so yokinga original. Na ozo mwasi oyo bokene bangi pandani bokomi na bana 4 5 be bomwanga de siba de ça. Na yokanga na appuyer te na kumicité mais to le ronde solution. OK. Na on a fait du temps, 5 litres na ko ke mwanda te. Na suka. Na bula ka pembeni. Na zonga na ngana la. Kote ko kufa na bendi batu bati. Otindiki. Suka wana. OK na ma 2000 fa pambo. Ni paka juma abu. Na appuyer ngo te na seka ko ne mwanda okufa na de kana ba famille batu na bana o lingaki te mukoti bango sans nombre. C'est ça. Donc se libérer ne lokho ba peso faute mo se décharger tiki qui ça vite. Ça bricolage. Merci pour na roba na makambo clair. Yango linga bolingo ba chel. Na roba ginde mwasi na ndaki to gonuna foza lokwa chel. Nde nini ya yoka. De banela zela. Na kibi. Bagi bo. Oui. Ngana linga mwasi na ngaza lokwa chel. Oui. Chel ata komi na bana 7 kutu ba mela ke mbondo na quartier. Soka lekite na ndimita bota 7. Na modèle la roba la tshonga sa ko bota bana 7 rien fait ça bana bandiko ne. Pourquoi ba côté lié? Bataille moderne ba nimto ko bota 7 mais nzoka mtabimisi. Pourquoi harmonie à ça na temps. OK. Ba isoka bimi di banda moni ba fitanga mona madame nda ndenge moko malu la banda. Exact. C'est ce qu'on a parlé, c'est que ça titulaire poste. Mabe ya ba sali lo. Ayaki bien son ba linga botika mana pas un numéro 1 je affection tikeli mwana tata pembe. Comment tango ti 16 zakana bana papa yo kumu ya mabana kulika tata même taki na bango. Non kama miki. Yo kanga très bien na peso cours sérieux. Makambo susu na éviter na za contreté. Makambo etale libale za mingi molimo te. Molimo tika ngo soko boti te soko sai bona kotsa molimo. O etali ko vivre za makamba challenge. Tikabo. Je te dis avec amour. Erreur nanga muke ko kimisa mwasi ndako. Na moni mbanda te. Maloba. OK. Pardon. Respire à l'air. Na ko bora te. Bandelelo. Alobi erreur nanga ya muke eko kimisa mwasi ndako. Erreur ngo ezani. Ezani. Ndenge olingela kiye modèle obandaki nene bandil feza na système wana. OK. 16 na yaka soki rupe 16h30. C'était 17h mais faut bien prévenir. OK. Ni bala ki sasa balinga ko prévenir parce que mona ko komimbo ya mwasi. Oya bimaka amona ka trajet te pour mtazo tambola. Wa tigala kata fa muki amona ka fandi mingi pour alexita lokwa na kasho. Ça va bongo ko pasta. Basi batigala mingi bongo. Faut bien ça rapport complet pour tigala ko se soulager. Le gezangi mi ba tango ya loba ogangi. Atali ninga umese faut trichaki on tela kaka embouteillage. Sozo mbala motema moto bo malibala pamba bolingi tikali boke bala bana ba sengo na bino teme poka ko privé okena kaka. OK. Olati sapato ba kumisi mena kati numéro na yo. Habite ça na bibi ma. Yango. Ato umela bala. Tendresse kaka. C'est pas makambo eza clair. Makambo susu boko c'est la Bible té. OK. Makambo susu eza mukilier géré. Bo bambela makambo susu nzamba ko kokotana makambo etali mukila sa chate. OK. Nzananga po esi la tana koti ba jeune na kokotandela la mina kokufa pona boyi ko miliesa. Tikabo. Nazo peso conseil. Bandela. Alobi nzala nanga. Eko pesa nga solution te na prière. So inga mona bimina lukate. Eko kotsa nga lola pona prier mingi. Mais koto ko vivre na kokokate po nzoto nanga ibala nité bonisa no ki. Et loko esa mingi na église partout. Yango pasteur za azote mais azala cop. Yo yebi. Kola ko tigala ko zanga te. Je te dis avec amour. Faut travailler. Est-ce que anja ko tigelo cop jamais na porte na ko mikanda leta. Nyama o akoli na zamba soka bimite bela ke mbimi na baninga te. Tuboza bebo mba mende ko tika. On a pas polile comme nous dit. Paye solo. Loi wana ezangi batu.
pays africain babima bagoyigoyi bakonzaka poto okuta facilité kende poto mona makambo eza kuna kulu toyebi challenge yama sécurité attaque sans recul na ba niveau tout bagoyigoyi pe baza kuna batika pe na masolo ka bana mbanda ka to na kungu to bana poto babeta masope ka na bana poleli tika bo pasta so na kosi kulu basi mibali tika bo akota vinyongo okenda poto bato kontelo ko tinda tama ndako makuno kuma malanda ngomba ba ya batu wale ki okimaki yo moko wa meba na poto il veut le la bino nyonso me temi okanga vina opose ça oboucher so bela te okabeli baninga ni d'accord monsieur babara ya poto vieza attaque taba ko silika po pesa o rezo zaka no sambote oze kila manzambi oyaki dia na contrôle technique ya nzambi yonde pesa vi rezo katela yo bikila bo mama ka mususu lelo pour récupérer lobby soko lingo resi na vie bima lokwa taba aliaka na moto finga ke lokoso ndoka so bomba na ba poche lere bakukangela ipa vive na oya bomba ki pepe sans santé Proverbe 30 24 OK 4 petits animaux les plus sages tu tant que ça batuke soko zana mbongo mukie ko meka ko la mukatango te lokolo beza dimanche ola mukana 2000 fois depuis 6h 19h mbongo marko le point érosion journée le ko mulai Mema pongi ti 12h30 bo matura tongo midi ko mamukuse mbongo bimanaki na kilo olia bien sakana pasta to breaké non pardon to pas bilingue on a raison ça na muki tongo na mbongo mukie érosion capaz ya deni pote kofi tika boy bolinga toya en tout cas, tozoya. Pétage, donc il faut là 12 heures au bandit demi-journée. C'est ça. Pour ça, on a mis na tongo. On est l'autre, au bandit na mapa. Au bandit na milk. C'est ça. Ok, ne pas oublier. Ozo comprendre. Tao. Érosion. Mais kulutu ya deni eloko lobi wana ya chelele wana ko wela ko balate soto za prêter l'église bobo ya basa ndumba nani l'église Mosa ndumba bobo ya ndeni Mosa ndumba tambola na fonctionnement nyonso tika bo mais Jésus allait pas ndumba vous comprenez beau Marie de Magdala ndumba parfait o ya sopela Yesu azokona kindumba OK Yesu botika Imam Bombe, on s'aime. N'a pas de copain. Yesu, Rab, ou à comment moi si à Salmon, Anna. Yachera Salmon à Bota Koko à David. Ndumba. Kasi confirmé. Batuba, tant on a le baka, John a complété. On a expliqué à Bango que Jésus a ça mélange à Ndumba na Batasolo. Ruth, moi habite. Aïe Israël. Abali Salmon. Tango abali Salmon. Pardon, abali Boaz. Aboti Obed, aboti Isaïe, aboti David. C'est-à-dire, mélange wana, Rahab wana sindumba bakutaki na Jéricho. Salmon abali. Aboti Boaz. Boaz akuta na Ruth. Aboti Obed. Obed aboti Isaïe. Donc, au moment que bandumba na bango ba yé. Bobimisa banduma mabe babomba makama minene si ma révélation. OK. De base très important pour la bapaka. Maman, parce que soni a té eloko moko. Abi so balinduma ola nzala sute. Ah. Po nduma a mesena ko futa. Yemoko courant. Yemoko. Donc tango yena yese. Ndumba expérimenté. OK, madame Bolinga muto ala expérience abwana trop. Boya balinga baboyana. Nde baboya ko tangela ngati. Zaka na CV ke na bala 4 fois boyanga na miba. Na ko bakilo bafungola sana bano chez. Expérience okutika 4000 okuta sani nona musu. Na musuni. Comment na tiki 2000 musuni ya zeli wapi expérience. Azoba kwebela fanda. Ninga bazolamba ya kokina mutonga pafundika baninga. Lipeka bakochela enda komakitila papa po bolingwa matsa. Mais moi si papa mboko le pese mbongo nze mukia kela baninga botera mbongo nze bapiaka yangoyo asimo balinga ngala. Ça expérience. Ouais expérience te j'ai ça boy. Comment il faut faire attention. Je te dis avec amour.
bon babomba kalibana pona ko te babomba kalibana technique faut la garde de corps à papa va licencier sur papa fait tout ayo tika boye pasta on a cours secret il faut la garde de corps à papa je dis faiti na yo kwe ko se pela papa ko yate ba ko piyo na famille na ye on a bobo tamande mbende ba ko senga fufuti ba tala ko kende to ko piye alors ba no polele no ko so yo king original na yekiko na bisofre yedeni Aleli. on comprend on ebiso wana yango mwani tous les madames so za na papa ekenge pourquoi ba kondi bango moko to mona ba na parcours ko bonga monsieur ke simba l'accent mwasi yo madame ça kana été to mona yo moko sumbili wa wapi yo tanga mwasi atanga te me comment appui le secret OK mwasi alinga no peso cours technique na ko bata makura mwasi le université bombe cheka binomi bale soka linga na vérité otika bakonzi baka baomoko aletanga ko mokonzi ya mama pourquoi en coulisses technicien toyeba deni ye moko tanga bongi maati na na coulisses azaki dia coaching bokolo bana bino 100 oya koloba insistele ndeza ya free oh madame ko 3 4 fois émissionné et alors oyoki OK et puis on est sur ma salle ba pesa il y a les journalistes dans terre nayebi Tauto bandi baelinga batenta baloba boy na sala journée mapona bentro bien aimé dans le Seigneur coupé bandera après ba été tal le ya John checking voilà checking to comme na suka to kati bilenge na makati ya deni to clôturer bon na sepeli la rasi Dieu pena lelo to yi na dia motuya ya makasi lelo to yaki bongo au moins te logo ya lobaki ya sagesse parce que Bible lobi na Proverbe 30 verset 24 qu'il y a 4 petits animaux mais les plus sages. OK. 1 fourmi. OK. Préparation. Fourmi na été azora biloko olia à le côté à côté si bango na kati ya libulu. OK. Mbule bandi abatana. Abando lia biloko na yoana. OK. Abandi ko lia biloko na yoana. Po ayebi ke na mbula so ke memae. Audin. Omone sagesse ya pesanye. Alors dama ezanya mamoko atiaka lidusu na yeka na mabanga. OK. Nyoka moya yata. Nyoka vandaka na mabele. Soki aye na bekai na ye na kata ya mabanga epalola ya oyoka bien te. Donc il faut ko épargner vie na yo et que batuba ya ko sapaka pare na vie na yo te o biloko ya otoloba. Et puis soterel atamola na groupe. Moi banzoi atozwa na voiture ba ya groupe. To ba il faut kanga. Po soko mitiki baleo. Balalisio. Soka ye moko betaille mais so ba ye groupe donc esprit d'unité oyo lo bakia vraiment que pourquoi église unité kufi yango moni bazoli ya biso yango moni des autres kota biso et puis nyama suka les arts opportunité OK les arts azaka na porte soko fongola koti avant na likolo ampoule avant na dra ya pembe OK ongo bete nzete dra bébé au panzie na ampoule ki otikali molili donc ozozela longwa mais yeba olongwa ta vanga likolo ti lobby donc opportunité zayi o nzamba fungulu bomi minda tu fungula boy azati dena bi yo bomi minda pa ki minda za ayi ozo comprendre donc ninga za on déjà sélecté c'est ça ya biblique ezali to fami aleki ko et puis okoye bala area côté tu peux vendre à la porte ça dit nzambe soit fungulu yo dikambo oui profiter nango vraiment vandisango vraiment ozo comprendre tango yo vandisango il faut tu tango mino bovandi si ba problème c'est ça et déplacer ce que comme pananga c'est ça et c'est yo ba ki na zotalo c'est nde yo vana yo na zotala ke dele satalanga c'est ça na talaka alors oyebi be banani ba otalo te c'est ça pourquoi il faut ça likam faut vandi vraiment et tango yo vandi ça ba do se kabiso mais biso to ke depoto c'est ça pétage biso antoke awa to fingi moto et le côté to teite ya makasi on a consul na suka ya makasi vraiment mabanga yani kizonde yo moko yoki makambo tala makambo vraiment moto ezao moto na biso abengi biso na komona Eric Manzaka yoka Eric sala makambo tozosela yaniki pe longolanga soni zone de fondation mulundu stone mukendi longola biso soni milliardaire congolais babi makambo ezepa na ye stone mukendi babi makambo evandi tsa wera azokanga kapo yende muselekete okanga kapo ti député mo asala erreur oyoki sango te John oyoki te nani oyo nani mukebai
abi mwana naza muto amuyibi bayaka opesa ba mise mbongo muyibi te aza patron ya mining mwana mukie OK. Yango apesi ba ndeko na ye basali. C'est ça. C'est ça. Donc to pesi mbote. Donc to pesi mbote na FBT. Misala. Misala toujours c'est là. Vraiment. Misala lisusu. Merci. Donc voilà et l'autre le va pesi ba lien na Clickson. Vraiment. Ba ndeko nyoso ba compagnie biso. Ya John. To solicite. Radio natikali kama mususu ifo ya na arche. Toya, donc vraiment na sepele makasi. Merci à toi Kulutu. Mbote belé na yemoko Eric Manzaka. Oyoki ndenge tondimi en invitation. Prêt pour la révolution. Vraiment. Tout d'Europe toya. Tondimi toya donc iboyoka toya peut-être. Bayoka litanga ya mai ndenge ni ne se retrouver dans l'océan. Très bien. On comprendre en tout cas. Rien makasi. Jifenti Vemba. Ouais. Là. Yemoko Konzalion. Sans oublier Mbala Somao, Pape Manuel Meyuna, vraiment sans oublier Marco Loco en Irlande, vraiment William Manona, Papa na 14 15 Oumela, vraiment nakanisi éviter na boza ebele na pesité. Boza ebele tolela bino fort kulutu yeyo bolobaki bobengaki dio yango vraiment ya kitoko vie na leki na ye vraiment kala kabashi to pesa bino donc il peut mo ko bande ko ider ngom Picasso Boumela, Eric Manzaka na bakisi tos ndimi tozakoya. Vraiment. Donc merci à tout le monde. Merci Pasteur John, merci Papa Denis. En tout cas, John Penatenaki. Elonga kuna lemba na bipasa. Na inside John Benjamin. Yebda ya na boyo yamba na monika ko explication. Oui, tu préfères lui faire backsat. Il y a ma téléphone to yebi kisoko ba opé sur l'explication. Après ma papa la boyo opé explication pour après ma papa 16 oui yamba 16 oui yango lobaki obiso kaka yo bi bité ndemo ni toke moi soka yambaki tokoto explication yango ko ozala na mutu oyo a décourager te. C'est ça. Vraiment. Merci en tout cas. John Mystique le azate en tout cas ba aider biso comme pe na mona kité en tout cas bo pambola ma bande konanga mi ba aider biso na prise de vie. Merci na Kassi boutique, merci na Katika Pesa télévision, merci na Tam Tam voyage. Obosa nani? Pati Luka. Obosa ki ya ngande ko bambote belé Pati Luka vraiment base. OK. Aurait des offres à tête. Ah, bon se rappellera. Junior Matoka en tout cas. Merci honorable. Merci na baronio so balandi biso boza ebele boza partout. Mchora mboma bambote no yango wana en tout cas. Emily Dako wana batu na ngai vraiment Ursula Kapache, Jackie, batonio so balanda biso bambote na bino yango. Kapache TV. Kapache TV.